balekami na ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ndeko landaka yango, ndeko talaka yango, na Vincent Makeba. Shalom, shalom partout vos amis, chers internet. Oh, mais ça n'a bon kolanda votre chaîne Ciel Ouvert TV. Le lot citoyen na makama malam, surtout na makama mabete kande toyaka. Alors on a pesi vraiment merci Nanzambe oyo abateli biso ngana yo to kumona na lisusu lo na biki moi kala niko eleki tellement belé to ande ko mona te mo makambo ezaki mo mike to silisi yango to yesu ko servir bino kaka ne to sela donc biso za rabana misana bino to zana pour non sela kaka bino na pesi bongo merci na mutu aza bongo na sima ya caméraman na biso Josué Liwanda Bron et que musala vraiment koli tellement makasi na pesi bongo merci lisusu makasi na mutu aza bongo monteur na biso l'homme voilà c'est dit que makela na pesi merci partout à sur bolanda partout bon na pesi bongo merci beaucoup et pas ya papa Edi na France et couple Edi na France bambote na bino maman Nancy bambote na pesi bongo mes condoléances na ngai vraiment na couple Anissé. En tout cas, tous les lanabino pas si mignon, autant qu'au père de maman, à père de sous papa, donc ils ont vraiment pas ces facilité. Nous avons appelé ça qui et c'est pas ça qui est pékaya zo. Alors papa place aux ali makasi, papa zali maman zali ça quand nzambe c'est confié car na ye kangama na ye ya malamu ko ebele na pesi merci na batunu so message on a sous partout na pesi merci na couple Ferdinand Makela Ndeza mbote na bino mari au boxi so mo mke na pesi no merci partout bozali. Alors le leçon de l'émission mora makasi koleka po makamto loba lelo en tout cas benga vraiment baninga ba rotonde bena ndako po lelo to loba trop mama malamu e ko sala ke bino po zo mayele na part na bino na zemba de invité na plateau bongo na sika bona cameraman na fungwa déjà plateau na pesi déjà pasteur na ngai mbote pasteur Vincent Shalom. Shalom maman bene la belle. Bonne. Bien papa bonne. Vous en malade moi. Qui m'a na mon équipe que Baxami bien habillé, toujours en forme, ba beauté zo Baxama toujours. Ozo liani nous comme maman bene. Pesa ngata secret na oti. Ngolo nzambe grâce à nzambe mtesala ke to zala kaka. Ça y est, tous les lorotés. Yo pe na moni toujours bien habillé pasteur Vincent, toujours propre. Après na bogelo libanga ngo zong selinga ye. Mais yo muto pe sa biso lengi émission pasteur Vincent so ye so za salité, en biso salité le roi na foule. Il faut tous la rap. Ah le roi na foule. Eh oui. Faut tous la rap. Yo ngano fo yo po beta forme. Papa na ngolo nzambe zo la ndakilo mafuta so mafuta biki mafuta route la mutu. Biso ni mama ndefu makolozo kitela biso. Maman bene cause la propre za bon malamu parce que eza likabo yo nzambe alingi mutu azana yango. Nzambe alingi mutu azala propre, nzambe alingi mutu alia kamalamu, mutu ala kamalamu, mutu azala kamena vie moko équilibré. Hein? Vie ya nzala, ya kozanga, ya bapasi, ya banini, eza penza vie ya malamu te. Ya on remercier nzambe pona ndako kitoko ti kopesa biso. Ndako asika ya opeto sana mo émission ndako kitoko penza omoni ngai eskana zalaki ezali penza choix na ngai te pona zwa yuku baibaki ngai baibenga pena presque biloko mingi baibenga mbongo baibenga ba bijoux baibinga bilamba tout ça alors yango moni na zwa ki place wana précipitamment pona vanda mais choix na nga penza ezesko na za ezesko na za mama beni na kanisi même atayo poza ko sepela. Oui, Nazar CPA Makasi, nous avons un côté oui, pasteur Vincent, félicitations. Nous avons un garçon ici comme Yakito, mais pasteur Vincent, bateau va y avoir ça, nous avons pas raté, va y payer au Mutangouya. Ah, oui, ben ça, on a un dossier. Oui, ben ça, on a un dossier. Maman, ben, bango, ba qui pakate, oui, ben qui pakate, à qui ko y ba n'importe qui. On était même attaqué, oui, ben, Koulous. Bazana Yesu Masia mais moi bimoka azai ko takine Jésus azofinga Jésus donc baza na milimu mabe kati na bango donc bazala kana mawa mutute bon ba conséquence na ye talié moko tout ça na mo mettre somo mama bene ba na quoi ça pareil na ngai portable appareil portable
na ko saka ngo côté ya Ipen. Alors mutazu yango akena yango donc ils ont bloqué ma bé mais tout se protéger quand on va prier on va combattre la biso. Maintenant les autres questions maman na tu batu na même question te mais ça qu'on se poser question. Mboka lokola Europe. Baza avancer. Dans la propriété zakuna. Dans la baba docteur bazakuna. Dans la hôpital zakuna. Awa kuté zalité. Mais ndenge ni coronavirus yango ezaka ko persister. Pour tu bafta la bakisi ne baza ya bakisi solo bazakuna. Ba vrai laboratoire bazakuna. Ba vrai pharmacie bazakuna. Ndeni kiso ndeni nini madone aussi la té. Et puis maman tala température batala on a ça le pécat. Oui. Tu as besoin de température. Oui. Bah ça on a ça le pécat. Mais t'as quoi température besoin on va te changer. Et comme on a babé tu na babé ngoni. Babé ton de j'ai la place imbalé. So bazio température awate bazon ana mutu. Uma tu boy ti et ti uma tu. Mais et ça touche le bon point. Et ça touche moi ma soit ça lo baki. Ba kacha ça c'est robetama awana nebelo. To pe robetama awana mutu na mutu. Donc parce que et ça très dangereux maman nanga nanga lobika banaka bato sosola température bazo na sala pekati mais tala ba parler ba misa température bazo tango awa ou bien bazo tango awa le diable est très risé bana nzambe to bonde la mingi parce que mukile komi koma nasuka voilà. Merci beaucoup pasteur mais ça dit que mukile comme parce que tout bonde la mingi tout bonde la vraiment tout a toujours la présence ya nzambe et si j'ai vu sur le ezali que pasteur Vincent Makela na monio hein ozote ya mingi sur réclamation satanique donc il n'a habité mutu pe ba ko réclamer na monde des ténèbres va réclamer vie na yo et mais comme ki ko fongola bana nzembe bana pe ba nzembe pe na serveur pe ba pe na poste ba yeba mo makambo wana vraiment au fongola ka bango ya monde te ya mon église alors réclamation satanique wana ba ko réclamer mutu ndenge nini. Oui, si je compte réclamer ça, il y a réclamation satanique, et ça, dans la matière de notre école, dans l'église. Maman, au début, tant que botama, au botami na famille, au botami na famille, mais dans ta famille, il y a des systèmes, mais famille, ma famille est goto sangoté. Alors ta famille est bien dans un système, directement famille est continue dans le monde diabolique, dans le monde satanique. Alors si tu as dans le monde satanique, comment on a diable escascoyo, on réclamer Batu na kati ya libota wana. Donc ba libota mingi eza na se ya réclamation satanique to diabolique. Réclamation diabolique ngolo banini. Misala ya ténèbres et ko na kati ya famille wana pe bandi ko konzabino. Est-ce que vous pouvez mettre na ça chapitre mo na verset? Oui, pasteur. Yoko sala malam. Totani Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. So osana na nini totanga ngona yo. Luc chapitre 22 verset nango na verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous réclame pour vous dribbler comme le froment. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous réclame pour vous dribbler comme le froment. Verset 32. Mais je priais pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Au moment où on a Luc 22, verset 31, hier soir, on a Simon Pierre. Simon, Satan a réclamé yo. Donc Satan a senga yonga. A réclamé yo. Mais bandeko, surtout tali malamba nanzambe. Simon sa bongo la kimotema. Asa ndimangi déjà sur mama bene. Asa comme exemple bengana mili babe. Asa comme exemple teba to babongo la mitema. Parce que c'est parmi ya va disciples clés au Jésus ponaki. Les trois disciples clés au Jésus-Christ, ezaki Simon, ezaki Jean et puis na Jacques. Mais tala muto oyo encore après ça qui fongo la bokonza likolo. Oya kangi na mukili et kangi na likolo. Oya fongo na mukili et fongo na likolo. Et puis Jésus lobaki na ye, masumu ya mutu nini oyo sima kolimbisa et kolimbisa ba. Mais diable aza ko réclamer. Mais tala niveau ya Simon na alliance azalaki na ngona Jésus. Mais diable azo réclamer. Et bongo biso ba mususu oyo to sala maniveau Simon Pierre. Comment il faut diable azo réclamer biso? Parce que ça qui diable azo réclamer au ko ba ndenge ni ke diable azo réclamer ngai. Mais au comment on va dans temps sur ko sambela.
mais bamakamne ezobonga te ezosimba te osalaka telefone moko bosambelaka mais famille eza kaka na crique yeke bulu yeke eza na kati ya famille souffrance na famille bamaka mabe na famille pauvreté na famille chômage na famille kosala mabala na famille kiseliba na famille okomona bozobota bana baza na babengo nini baza na badéfaut na kati ya famille donc Dieu a descend malformation ezalaka mabe oui eza mabe bozobota bana kizengi bozobota bana bababa bozobota bana ya bandundu bozobota bana mais bandundu bazalaka mabe te papa ndundu eza mpe race non oui ça tozobota mitokota nango bato baokango bato baokango mais bapasteur bandundu mpe bazali mabe ndenge nini oui mama bene tozobalika mwana lelo te tozobalika mwana lelo te poso tomitokota na yango bato bakofongola mbanga bakoloba mama bene moto oyo ozosala mission asalaka quelque part na monde moko quelque part je connais beaucoup de choses pourquoi moni bato ya mokili balinga biloko boye te bato balingi mitaka na bato na YouTube balingi polémique banini obama te ya kolanda yango oyo mpo bafungwama c'est très important mama bene mpo bafungwama mokomona babate ya boye ntango sobona omonaka 300 vies 1000 vies mais tala bakamba bapolémique mobali oyo nazwaki ekutu tolali kaka 3 fois bani omona 30 000 vies 50 000 vies donc bato baza a réclamer bato baza a voter yango somona bato basainteresaka na makambo pamba alors tala oyebi soko tele malamu bandeko na biso bandundu balimbisa ngai na bitika baza melu mabe mais soko tele ntango nzambe asali barasi na ye asali bato mwindu asali race jaune asali rouge asali race blanche mais soko tali race bandundu eza te oui ezalaka te oui otanga osko oteni po baza lokwa pembe lokwa bamindele bepembe nango eza difana bamindele baza pibi lokwa biso bato mwindu te tusa banini siko okotya na race nini Pasteur Vincent yo poto akoma équation na ndenge mokete ya papa oyo nazobesa vérité to ezwa équation mama bene okina loba ndenge nini Pasteur Vincent alobi émission to battre osala yango prochainement parce que mais comme koyebisa biso siko barace bato bazobota baza réclamer famille soza réclamer mama bene nano omoni te bazobake mwana aza mwana mani babi kizengi zala na ye ndundu zala na ye nga nazotuna question bato balanda ngai nano bayoka te ke mwana aza mwana mani bazalaka nazala mwana moko aza l'église abotama na nzoto ya mwasi boye mais aza nzete yo omona ye Joseph Brown amona ye mwana ngo moko alobi nzambe arevelengaki mwana oyo auta na nzete nabengi natuni ye abiki naza mwana nzete abima na nzete sikoyo aza rasini aza rasa bato normal. Vraiment, Pasteur Vincent Makiela, en tout cas, je me dis que ça, l'émission, ça aura tellement manga danger. Donc, Pasteur Vincent Makiela, qui n'a mokili, on a ça quoi ça car d'écoute. Donc, il y a te comprendre ça d'écoute te na comparo te biso ko ça qui na boy mama otanga kombo ya saka d'écoute na ngai ko sanso na ngai te mama bene wala na boy te na telemeli na boy yangu manga trop olobaka bien yoka le soko na boy yangu ya zalaka na mbanga po wela futa yi po wela meme na poto wala ko na nzambe na yi ayoka ngai te mama bene soki bono tele mana kena ngaka so bono tele mana kena ngaka parce que so bana na loba parce que vous avez une carte émission oui ozo parce qu'on na loba sikoyo est-ce que émission ko beni sika po tele mena ngai to tika na loba so ko bono tele na kena ngaka te côté mate passer azanda ko ngane fona kende pona nini sankara de kuta wala za flatterie salaka pour wera meme na poto wera sala boye tout simplement ndenge wana mais là ça la pour la motute moi je fais ça pour Dieu yo comprendre na sakana pour ni te na seli comparer te bi soki ozala ki na mo mais ya wala parce que comparaison wana soki ozala na motili on ringa que ozala ko na sankara de quelque part après ça frère na sankara réseau azaka ndi reconnaissant mais ande ngone comme idolâtrie azo ko adorer mutu merci pasteur monsieur mutu azo kana ko pesa sapato mutu mbote caleçon na ye mbwa na ye basai na lutu na ye même na chemise alors bibi na pesi même matin mbote awera mbote lisusu
Merci beaucoup. Ouais, comme tu exagères. C'est la moi comédie qui pour tout seka. Merci mais ça yo so na comédie mais ça idolâtrie. Ah. Oui. Merci. Ah kokine ko remercier ye parce que à travers ndeko wera a comme si pe nzambe à travers ye a comme si mutu. Pour mutu abonga na nzela mutu. Mais oya koma ko sala koma idolâtrie comme ça wera nzambe na ye. So ya kufi akeli felo. So ka kolandanga. Oui, directement il fait ça ko sala scan. Mutu to comme ça na mukeza ka nzambe. C'est fini. So mutu asalinga malamu. Ngamba papa ndi basala nga malamu. Ba bande ko Brazil belé basala nga malamu. Ba Sylvie oseme o remercier. Est-ce qu'on peut si collectionner un bote, on peut si ma papa n'est bote, on peut si même qu'on s'est cané, parce qu'on s'est cassé le bote. Pas ça la gueule malade. Non! Ce qui m'a solo malade, même que nous avons ta côté lié, pas solo malade. Remercier comme ça peut ça. Merci beaucoup, pasteur. Parce que c'est sur ma les peut-être vraiment qui n'a ignorance, mais à ça les que ba moi tout sama boye bi eza ba ambiance émission pour toi ba ndem to ko sa te ka bilungo kanga mais bon to c'est carapé ça la vraiment bien pasteur mais ça maké là to comme vraiment na sous émission to lobi tellement mingi mais depuis que prochainement to lobi la sous makamsu ko ya bien le sous ce qu'il pon na lelo to kabona moi conseil muké par rapport il y a sujet to qui liboso il y a deuxième sujet puis il y a dernier sujet ko peut ça conseil na bana nzambe pe na ba konzambo kana biso. OK. Merci beaucoup maman Bene ukompena musale kolia nzamba pambola yo concernant peu ça pour la bana nzamba za na Congo. To samba la main pour na Congo parce que diable zo distrait de biso. Ma casse la ba politicien oyo bazana beta d'amité. Ba politicien oyo soki a compte na place on a eu 15 millions. Aibi 20 millions, na mona muso aibi 250 000 soki 1000 dollars. Mais ba fonctionnaire, ba policier, ba nani, ba zo futamate. Maman, na mona ki mwana mobali moko akufaki. Likolo ya azangaki 18 000 francs congolais pour ba zo se makila. Akufi. Maman beno zaki na mama yemo. O mona ndebe to zo souffrir. Ba to so souti sikoyo tika bango kuna bakanga kuna. Pombo bimisa na hôpital les alité nga kutu ngina koloba ki ngana za malade mais la komo ki osunga susu le ngana bimna komo ki tike susu bande ko mususu kuna moi quelque chose aluka moi eta lia bima ata yomoko mais tala bomengo za na Congo mais kena matonge kene na Afrique Kimbuta kende awa soki na nini na yolo o mande bato saka na mbo mbonga muyibi ya motoki ya batu ngai papa na zaki direction on atra mais sunapsio mbonga passion ma demona ba kino kozwa kutu ba lemba kikangu et ça pas même 25 000 francs congolais osomona niveau ya ba konto bazo diriger biso niveau ya mutemba mabe ba sala kanangu alors Fati Beto asala osomana te nana poso pesa ka mo conseil mke merci alors yango osenga na Fati Beto azala vrai Beto penza a sunga mboka na biso ekoma malamu consultation ça là qui est ma bête et ça là qui malamu mais il fallait ça là gratuit mbala estimation ka sali yango ngana se place là na stade ton appel du peuple pour ne voir les anda ko na biso basala ko na biso toke abali ko to na biso bolingi nini tolingi mai bolingi nini courant voilà tolingi nini ndeko moka ko seki biso to basi na sobo no boto fele biso no soto ti basi bazen mais to surtout kaboye OK kuna boye pesa 300 000 pesa ali mbongo ne zalite bobeke basi wote fele ali cholilo tula musa zaza mwasa tikali kuna na mwana kolo na bimiminu pona nini parce que yo za mukonzi munene ozo kosa population or maloba ya mukonzi za ka sacré mama bene ngana ndaku nangana ko promettre jamais loko ça na réaliser bana babona ngana papa moko farcé voilà donc basa na mboke ke de liboso to ko kumisa nzambe pe to ko betela bo maboko pona si jamais balé ya coronavirus bana nzambo bazana poto na bazana Kishasa bendanga bien emi sino talanga inaza ko loba na yo bo bonde la nzambe bo kangama na Yesu bo prier mingi mupepe wana pona bana nzambe zali ni et sans effet parce que Jésus-Christ oya protégeaka azana ngamo na biso parce que virus on zaki créé na selo bango excuse et landa kaka bato ba créer ki yango et landa bato mitema ba bato basala ki yango ce que ba misi ba vaccin o bosse retour na question wana
Baba na baba na kotia bato. Ok, ça va vaccin mon poison. Ba vaccin mon diabolique. Oui, sans to mission sur to yango. C'est diabolique. Donc on anda yango te bokanga mana Yesu bana ngano subaza na poto o bozali awa na zanga te côté ya bino kolakisa bino na ba risque ya ba vie na biso ndeto ba makambo oyo parce que tant ba makambo oyo ba kanela ka biso ko sakana te. Bokanga mana Yesu bo bonde la nzambe bo mi pesa mingi na confiance ya ba système mukil ote parce que ba système mukil oyo eza diabolique. Na 1 Jean 15 elobi nyonso bozongo na mukil zole kana mukil oyo eza mayele ya milimu mabe mais koleka soko za na Yesu Masia eloko suka tolobeli sija suka tolobeli natina ya réclamation diabolique réclamation satanique ezalaka ozana kata famille bazo réclamer famille na bino na kata famille tozana ba totem tozana ba sacerdoce familial tozana ba bankodia tozana ba pungu tozana ba sanctuaire familial alors ce que bozana ngo faut ba ke ba réclamation na parce que diable ba ko réclamer bino bon na famille comme déséquilibré bon no bundame bozo longa te ba to ko bala isa pasi ozana poto ozana ba ndo tozana ki sasa ozomona ba mari de nuit ba femme de nuit okosala musala ba futer ça problème comme na bo tuto comme na libabe et ça ngane comme bobi nyonso wando ba de bon mono na kata famille mais so bozo de l'ensemble et que famille a délivré bokolo wana c'est réclamation ya satana traite nzambe wale kilikolo apambola bino mena seki bana nga ya poto bana nga kisasa tozoko na suka ya mbula bokanisela pe papa na bino bokanisela pe église na bino bokanisela pe bandeko na bino ekosala bongo malamu tika nzambe wale kilikolo apambola bino Nzamba pambola bino to comme vraiment le na suka vraiment donc na suka émission na biso na pesi merci na muto a grand caméraman ozaki bongo na sima caméra na biso il faut pesi merci pour ça musala makasi alléluia donc il a pesi Josué Brown Liwanda mbote belé pour musala vraiment makasi merci beaucoup na langue ko monter moi yango mama bene pardon avant ce que ça ngo pesa ndeko moko mbote ko sebra bene makasi na pesi chomette chemin panju moi si ya pembe zamba bate vrai chéri na beauté ya banzelu vrai chéri zamba pa molo mingi na bo c'est trop pesa leki na ngai papa Coco l'homme paranormal mais comme ça peut ba tuboy soki oza la passe ya Mokongo passe ya Libumu passe soki somolo pakala benga biso to kopesa numéro ya Chomette Panzu moi si ya pembe yepaza femme paranormale il est pas traité à Batou merci beaucoup na pesi merci pour tous passer dans ma ciel ouvert na pesi merci pour bébé nangai bébé ben grâce ben chipatoka Bénédicte chipatoka loabula ndoi nangai na pesi bon merci pas grâce betoka na pesi merci pas bébé nanga oaza bon ko fêter vraiment azongi lona libumu nanga bébé précieuse et aussi da botamaki pour botamaki na 10 heures donc na pesi vraiment merci na donc c'est la secret ici donc merci ma wa la charge ma Nancy na papa Edi bazwa charge na bango na benga bino no ebisa bino vraiment na pesi merci na famille makela mobima na pesi merci na famille nanga na pesi merci na église Vallée de Bereka Accord du Christ na pesi merci pas pasteur o nazolinga mingi docteur comme on est qui docteur Yves donc na pesi merci pas accordé on a na pesi merci donc so ça msala nzambe malamu na Bereka bo continuer ko ça msala na pesi merci na groupe bonga na pe na zo kamba na pesi merci pas sœur Bibi chez sœur Bijou de so na mo longo na merci beaucoup baka na sela nzambe ko sala kitoko en tout cas vraiment to komi vraiment na suka ceux qui émission c'est pelisa kibino pesa bon merci na muto azala ki bongo na sima caméra car toujours je suis Liwanda pesa merci na muto ya biso tanda kuna ye musala nzambe pasteur pesa fongoli sur la porte to ya pesa vraiment merci beaucoup pesa merci na batu nyonso o bazali libanda mboko bako emono nda kuna bongo na pesa no merci to komi na suka nzambe oyo asali ke ngana mino to mona na s'abonner mingi pambola bino bo s'abonner na bongo na Yesu na ba j'aime so c'est sécurité mavant ko embe to kabona na ba mbote na pasteur Vincent Makela vraiment totelema vraiment to kabona tellement na ba biso merci pasteur ndeko landaka yango ndeko tamaka ciao Abidjan va bien le numéro est là sima na Vincent Makela ciao Abidjan va bien le numéro est là sima
na ultra joli kenda. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani. Loboko na tata ese-moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert,